Bandeko Lolo Beauté bakangi ye. Lolo Beauté oya Côte d'Ivoire. Otozana ba vrai Lolo Beauté. Tous les deux otomonaka baza ba vrai Lolo Beauté. Moko Lolo Beauté ya Cameroun. Moko Lolo Beauté ya Côte d'Ivoire. Lolo Beauté bakangi ye. Pona nini? Pona video oya sala omonango bien. Alakisa parti ndama mutakala na emonana. Emonana ki par hasard muke, mais bon. Emonana. Asala ki yango na France. Akei na Côte d'Ivoire. Avant kuta kende asala ki émission azolela. Pona mutakala wana sala. Aloko kita kiti pekaka na Côte d'Ivoire bazue na aéroport. Kozo bazuye mbala moko garde à vue. Bokamwa to bokamwa te eza réalité ya makambo solo. Ata bokomona ba Ivoirien bazotia mitakala bazokanga bango te me bayali Lolo Beauté te. Ata bomoni fi oyoyo mutakala ne panzani bajuro lelo nazolo bakutu bazokabolango ya Ivoirien ni pekaka bakaboli yango o kopene mutapanzaki yango ex bo preuve eza te mais en tout cas mutakangami azate. Lolo Beauté oui bel et bien bakangaki ye. Mauvaise nouvelle pour Lolo Beauté, elle vient d'être arrêtée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Suite à sa descente sur le territoire ivoirien, elle a été automatiquement arrêtée et serait en ce moment en garde à vue à la police. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Qu'il vous souvienne que Lolo Beauté a fait montrer son pétou sur les réseaux sociaux, ici notamment sur Facebook, et elle avait avancé comme argument que c'était un accident. Il y a aussi de cela quelques jours, dans une vidéo, elle a demandé pardon où elle pleurait à chaudes larmes, sûrement parce qu'elle prévoyait déjà rentrer au pays et elle essayait d'apaiser les autorités compétentes en la matière. Mais c'est sans compter sur la détermination de la police ivoirienne. Elle est désormais en garde à vue. Nous espérons vivement la réaction de Camille Makosso dans cette affaire. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambo etali mutakala. Ndenge tokoloba ya Lolo Beauté. Ndenge bakangi ye nayebi ndenge bakoloba te. Me nazali sire. Bino pe bozokanisa bongo. Lokola azali influenceuse. Ndenge mutakala ne monanaki bongo bakoloba. Azo influencer bana na ba jeune bakokosala makamba bongo. Me bandeko eza na mutakala na mutakala. Biloko mosusu totiaka kate. Tokende kaka na mutakala ngo. Lolo Beauté ntango nani asali bongo te. So tokoti na ba site oyo ya mitakala. Na ba WhatsApp te me na ba site oyo bafutaka penza mbongo. Ba jeune ya ba Ivoirien bana mike baza ebele. Ebele penza. Me Lolo Beauté asalaki geste wana te.
mutakala nde emonana moke. Mais bon, bakoloba kaka bongo. Bokotuna nga mpe eske lolo bote akoinfluence te? Bien sûr, soki lolo bote azolakisa mutakala akoinfluence bato ebele. Bana kaka te na bamikolo. Sikoyo ezali ndenge na lobi. Ça dépend ya mutakala yango. Nakanisa bozo comprendre nga. Po mitakala nyonso te eza ndenge moko. Bien sûr kombo nango mutakala me ya ndenge moko te. Ata yo muto kaboli yango, ata yo te muto kaboli yango ya ndenge moko kaka te. Sikoyo oya lolo bote po nga natalaki parti yango, en tout cas mutakala penza namonaki pe te. Mais emonanaki nga mpe namoni eloko malonga te. Ndenge tomoni mikolo Beyoncé nazobina ye pa laksi parte nzoto ne. Mais monani penza te. Bomoi tomoni yango mais rien. Totali film ya Kini Basinger. Film wana eleka na cinéma. Elekaka mpe elimo na télévision. Oyo akroise makolo boye. Mutakala emonana. Geste ya Kini Basinger oui. Bato bakoko imita yango. Davas bana basi ebele basalaka yango. Mais bato bakoko imite. Po adragie mobali kwa. Alati minijip, atie eloko te, abeti makolo boye. Bato bakoko imite. Mais salamaka deja. Nakanisa bino nyonso bozolanda nga. Boyebi basi ebele. Oyo balingi kodrage alakisa nzoto na ye. Basalaka tu omona sous-vêtement na ye bongo te. Donc eloko ezangi te soko alataka te alakisi ope yango. Wana geste Kini Basinger. Ya lolo bote ezalaki baosala massage ube produit yango pakola eloko boye. Emonani abare. En tout cas mutu po asala bongo akosala ngo na ndako. To pa kope na ye alingi timukolo bakobalana nsima bakosimba ye nzoto. Donc soki aza frère ya Christ to paster akosala ngo na oyo ye mobali. To akosala nango te, to akosala ngo epai ya moto azotia tatouage to massage. Donc po bana bato bayimita ngo en tout cas nandimi te. Mais oyo yo mwana asali kaka mikolo yo. Oyo kutu bakaboli mikolo yo. Soko asalaki yango mokoni eyebani te. Papa na ye mpe azali acteur moto ayebana. Donc oyo ya mwana wana tout d'abord ye mpe aimite. Ye mpe bakoimite. Parce que aye kote mosusu azosuka na douche bazofilme. Soki mpe nalobi nakota na site wana la plupart ya bagene bakoka basalaka bongo. Azosuka na douche bazofilme. Mikolo bayali moke. Majorité ka basi. Bakesala makambo mosusu na mbeto. Bafilme image pas bien. Donc a imité alandi ka bato. Mais bato wana oyo alandi balolo bote te. Parce que ndenge na lobi l'internet na ba ivoirien kaka mitakala ezebele. Atokino na site wana te. Okoti kaka na Google. Olobi kaka. Okomi kaka. Mwasi ya Côte d'Ivoire. Otie ba X misato. Mbalamo babimi. Omoni bango pe. Sao ke na site wana. Kaka na Google. Ezo zelo wana.
eloko te kokoma naka ebimi. Alors wana lolo bote te bastar mpe batiaki yango te. Bandeko so nazoloba boye parce que namoni yango likambo akokende kangela lolo bote na aéroport te. Bakoki kointerpele ye, oui, oyo biso tobengaka kokanga. Po kointerpele mutu en réalité eza kokanga te. Tosala kaka neti colonel Mimi ntango azwaki Dadi Michel na tour ya liboso ntango bakangaki ye. Tobenga yango kokanga, mais alekaka kointerpele. Alali na garde à vue, batiki ye, batete ye mpe bien. Donc eza nango mpenza kokanga te. Mais oyo Dadi Michel akendaki makala ata bimi mokolo wana eza kokanga. Bozo comprendre non? Oya colonel Mimi ezali kokanga te. Ata awa tolobi mingi ata nga mpe na popoli ye, me nga moko naza conscient colonel Mimi akangaki ne Dadi Michel te, atravaillaki juste comme une bonne policière. Eza bongo. Azwi ye, akangi ye, baviolente ye te, babeti ye te, babuki ye loboko te, bapalusali ye laba te, bakangi ye, bainterpele, bayebisi ye makambo na ye, lobi batiki ye. Donc wana ya kokanga te. Siko oyo basali na lolo bote eyali interpellation, mais mabe na kati aéroport moto azokita na avion boyebi ye mpe lolo bote aza mpe recherche te mpo na likambo soki ya ndenge nini. Mpo na mutakala esalami na France na Côte d'Ivoire te. Ye aza ivoirien maza mpe française. Esalami na France na territoire étranger. Asali mpe film ya porno te, asali mpe mutakala moko te ya porno. Po mutakala oyo emonena lolo bote bakobenga kaka mutakala accidentel. So bali batiango na ndenge bafilme bakobenga yango érotique. Donc eza danger moko wana te. Mais bainterpele ye lokola wumeli kuna ekomi arrestation. Wana tokobenga yango arrestation banal ou bien règlement des comptes. Po lolo bote ndenge azalaka wana bakanaki deja wana eyebani. Balinga kokangi awa na makambo ya cimetière ya Djidja Arafat ndenge bapanzaki yango na bachinois. Batala soki ye penza moto akufa. Balobaki wana bachinois te, lolo bote moto atindi bato basala yango. Mpo na barando oyo lolo bote azalaki nango na Arafat. Eleka bongo. Siko bakangi ye mpo na mutakala bazozela général Makoso akende. Me bakozela nani? Bango bakangi ye. Général Makoso bazozela pwani. Po akopesa bango madeso bana. To pondo ba ivoirien. Bandeko. Ba justice oyo. En tout cas, na bamboka na biso oyo. Po Côte d'Ivoire ezaka ndenge mo na biso tozaka ndenge moko kolongola no kotutela mambo ebele. A part bitumbo biso tozana. Tala makamba bongo bakangi lolo bote. Arte taso epo na mutakala ba ivoirien bele batie. Bazo tiela kuti na Côte d'Ivoire.
mpo na koidentifie bango eza mpe facile bakoyeba mpo so bazwi bilongi na bango kaka ata bafoto na bango kaka na internet bakokoluka bayeba bakombo na bango banani baapplication ekoma basite ekoma mpo na koluka mutu apartir ya foto na ye oyeba makambo ne donc bakokoyeba so mpe batie elongi ya pamba na bakomisaria na bango bakomona moto yango me bawana bazosala sikoyo filme moko a caractère pornographique me bakanga bango te tout d'abord mampuka nazokende kutu mosika mampuka ya banani mampuka eza ya banani ya baivoirien te mampuka ebandaki nango malemba bien sûr tomonaki yango malembe te mpo neti biso bakongo atuka tozalaka na bisili te mwana mwasi azobina alakisaka masoko agunzami mpo eza deja kolakisa masoko tozalaka mpe na bitili te mwana mwasi azokombola lupango yo ozala na nsima na ye tozalaka mpe na bitili te mwana mwasi azonika nguba ozala na nsima na ye antuka mpe bino bakongo ngai nazalaki mwana moke kopekisa ngai nazala na nsima moto akokombola te mwana mwasi kopekisa ngai nazala na nsima te moto azonika nguba ngai aza kotiaka te bien sûr si na banda relation sexuelle mais naza kotia na ngai koka te ngai aza kotia basika na elongi kaka ata bino moko en plus natiaka kaka na bana classe bata quartier natiaka bango ka te tozaka namona toyaka ndenge moko en plus nga mwana moke ide nini ekoyela ngai ata na bandaki yango ide nini ekoya loba génération ya lelo oyo bakoma atire kaka na nsima babosana elongi alors bandeko bango babanda mampuka kopesa bato courage ya kolakisa nsima biso tobinaka na loketu c'est vrai mais eza danse totiaka kakaka ye bobina totalaka kuti na nsima te totalaka na liboso so mpa baluki tozozela baluka lisusu eske mama mbilabel banda bima andingisa loketo te botalaki ya na liboso te soka baluki ya pie nsima bozozela liso baluka alors o papa robo azokosa biso totala na biso te baivoirien nde balobi te tokogunzama mpo te botala yango bien nzembo ebandi mampuka tozela bato bagunzama batelemaka te ntango babaluki tolobi ya chance bali batelema au contraire bali bafukama atali yo liboso me yo ozotala na nsima emati ngomba ezoningana tikitinteta elongwe wana baproducteur mpe babandi mampuka ya kobina na bakupe kala te mokati kala te eloko te ti lelo bisika ekoma bino moko boyebi google eza wana so okomi kaka mampuka otie ba x misatu antuka okozwa oyo nga nalobi soko olongoli otie kaka mampuka pamba okozwa mpe kaka oyo nalobi eza deux groupes différents ou bien trois sikoyo bato wana tu
gouvernement ya Côte d'Ivoire ekanga bango te. Ah, atuka mokilo ya marke ya. Ah, bandeko te nasukisi na ngai awa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.